Mbote pe boyei malamu na kati ya ferme mama ekenge. Motuna ya lelo ezali, est-ce que okoki kobanda mombongo ya bangulu soki oza seulement na $100? Awa tosalaka bongo oyo etali agriculture, elobi bilanga, kokona, tosalaka élevage oyo etali kobokola bibwele, tosalaka pe pisciculture oyo etali bambisi na maziba. Pona kosilisa tosalaka pe ebele oyo etali bongo bilei ya bato. Na motuna soki okoki kobanda élevage ya bangulu na $100, et nanga eza oui. Po kini eza na population munene. Yango business nyonso okoki kosala na mboka oyo, soki ozosala ngo ndenge esengeli, pe na ndenge esengami ekosimba kaka. Yoka bien. Na $100 na yo, yaka awa na ferme mama ekenge, okosomba ngulu moko ya mwasi ya sanza misato na $75. $25 na yo oyo ekotikala, tokolakisa yo ndenge nini yokosala po olesa ngulu wana na sanza ya liboso. Okobokola ye pendant 4 ti 5 mois. Soki akomi na poids entre 70 ti 90 kg, oteki ye. Wana akotekama selon ba poids. Donc, talo eza entre 5 na $8 par kilo. Talo wana ekoki pe komata kaka ndenge mboka etambolaka. Mais ekitaka jamais na se $5. Okozwa bénéfice munene na sima ya sanza mitano to motoba. Bato oyo balandaka biso bayebi ke topesaka toli mingi. Yango tokobakisa boye. Soki okangi motema pe okokisi $300, okoya kosomba bangulu misatu ya sanza misatu pe. Moko ya mobali, mibale ya basi. Okobokola bango na sima ya sanza mitano to motoba, umatisi ya mobali atia ya basi zemi. Après sanza misatu lisusu bangulu wana bakobotela yo entre bana zomi na mibale ti bana 24. Na kati ya bana 24 wana okoki koteka to okoki kolesa bango bakola. Kobanda mombongo eza nango je moke, ezali malamu, kasi kolonga pe kobika na mombongo wana nde eleki. Yango tokosenga na bino, boleka na ferme mama ekenge po to ede bino bolonga. Bolanda ba video na biso na chaîne na biso ya YouTube po na kokolisa mayele na musala. Tosuki awa po na lelo, botikala na kimia pe bozala na kondima pe elikia na mombongo na bino. Naza na esengo mingi po oyo ezali video na biso ya liboso oyo tosali na lingala. Bobosana te ko commenter, bosabone, bolinga like, bopanza, partager po baninga pe balanda, bofina ngonga. Donc la cloche po na borataka lisusu ba video na biso te ya sika. C'est quotidien, botikala malamu.